Joyeux anniversaire. Esengo ebele. Merci. Marinon Dikoula en train de vous servir. Toujours dans le cadre de vous servir. Tout ça pour nous servir. Bino Moussa na biso biso ba misa na bino. Tout ça pour nous servir. Merci la réalisation à Franck Bongi pour la réalisation de tout le temps de tous les jours. Merci na yo que aux occasions pour s'abonner na chaîne na biso Marinon Dikoula. Marinon Djebouti, vous s'abonner et billet na cadre kraya pour ça bino plaisir na cadre pour se payer bino ya otozo ya kawana pour na se payer bino. Merci. Masolo ya mboka ya mokolo tolobi tolobela le jeune fille et l'église. Jeune fille et l'église. Jeune fille soit maman na église ya lelo. Yango toye na sujet oyo pour na partager na bino. Tozo mona ebele lelo totondi ebele na ba église na biso lelo ba jeune fille. Merci na Ibrahim Bertoni, babi petit frère ya Fati Ber Benton. Merci. Merci na bino bo sabonaka na site na biso, bo besaka biso, besaka ba commentaire na bino, bo commenta ka pe ça ka biso plaisir parce que tu as na posa ko mona bino ko mona ba commentaire na bino poto sepela mine ensemble et ça la bien. Le jeune fille et l'église d'aujourd'hui et ça passe et ça m'a bien. Le namboka na biso to profiter na miko na biso ya lelo ko présenter ba condoléances na ba famille o ebele ba perdre ba être cher na bango à partir ya Goma, à partir ya Butembo, partout où bo perdre ba être cher o beaucoup fi na ba na tremblement de terre, beaucoup fi na volcan, beaucoup fi na coronavirus, beaucoup fi na ba guerre oyo escape le président de la République démocratique du Congo a ko décréter état de siège pour bande konabiso ba kufi na façon ebele to profiter na miko na biso ya lelo ko présenter ba condoléances na biso na ba famille o bana o ba perdre ba parents na bango ba se retrouver seul lelo na pesa okende te na ebi que nzambe azam celle conseiller na bino nzambe nde akoba ko bino en charge. Merci la jeune fille, maman et l'église d'aujourd'hui les oboma peso ça la passe to est bien que na l'église na biso batu batondi ebele za ba maman. Ce qui to sali constat to sionner na l'église na biso ba maman baza ebele. Ba maman baza ebele. To mituni mituna ba maman baza ebele na l'église na biso. Bayaka pona ko sambela, to bayaka pona ko laksa bilamba. Bayaka pona ko laksa ba kabelo sika, maputa sika balati soit make-up pour mikolo mais babi moi si les make-up sote make-up te babi ba mona onde bien ba ka pona ko ka mate ya liba na nzambe pour quoi changer parce que surtout ça les constat pe lisusu e belé ya batu bazo bebisa makambo eza biso ba maman de tozo bebisa makambo e belé biso ba maman de to kota ba division na banda ko ya batu biso ba maman de tozo panza biso ba maman de tozo boma mais biso ba maman pe totoni na l'église. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui? Ba maman lelo tokomo mona ba pasteur ba comme ba sa. Ba maman tokomo si ba pasteur ba nzambe. Ba maman au préféré oyo kanoma ka mo pasteur alobi ke makambo bali no na ndako alobi. Au préféré oyo kano pasteur a biso ya kan église ke oyo ba kolambela mo bali no na ndako. La plupart na banda kuna biso so tobi peto bandosa ba tesa DN ba nebele bana banda kuna biso ba bana ba pasteur. Bana ba apôtre. Le pourquoi? Parce que ils ont makambo pile ma bezo le kana l'église na biso. Yango le lonzambe azuko ko répondre biso ta makambo parce que to komisi église d'hôtel, to komisi église ba lieu de rencontre, to komisi église place ya makambo ya mabe ebele. Comme ko ça passe comme ko ça soni. Ko ka ite makambo ebele ya mabe ezo sala na l'église na biso. Bana ebele bana banda kuna biso baza bana ba apôtre, bana ba pasteur, bana ba archi, bana ba évangéliste, bana bele. Mais oza maman, oza ya kubala. O respectera pasteur na ko leka mobali na onanda. Biloko o mobali no falali o préféré au servir pasteur na ye. Bien sûr to ebike musa na nzambe. Mais musa na nzambe o ko eba ko égaliser na mobali na ote. Musa na nzambe ko eba ko égaler na mobali na ote. Mais ebele to boma ngomba na nzambe. Ba msu ba benyango envoûtement. Ba msu ba benyango domination. Ba msu ba benyango o eza kolinga nzambe mingi. Ngai na benyango buzoba. Buzoba pourquoi?
yo oza ser soit disant protocole soit chantre soit au servaka boyami mupaya na église na bino aza pasteur aza marié yo au servir ye okomo servir ye petit na chambre mais oza mosa libala soit oza sœur ou na fiancé ou accepter bizoba pourquoi ozo accepter makambo bongo pour na nini lokola apôtre alobaki lokola pasteur alobaki ngaka kafuna tosa sona tosi te na tosi nzambe to kosi pe apôtre akosi tolingi koyoka maloba na nzambe te tozozo ata kotanga liloba na nzambe te ta mingi pe to mingi pesi na ba futilité yango moni na beglise so bazolinga ko salela ba cerveau na biso babi que la femme a la facilité ya ko accepter bizoba mo c'est na facilité ko accepter bizoba na facilité so ko ebise ka loba amen ate loko aza convaincu na ngote il faut lobaka amen ate loko za olobela amen te lokola intel la lobby au mona ke déjà nzambe okomi ko luka kondima kaka amen. C'est ce qui se fait dans nos églises. Boyambi mupaya na église na biso, boyambi mupaya bezu bo pese sœur onano abalati. Oza na fiancé ne quelque part. Nzamba lobi oza na yo encadré. Donc au servir na moyo au servir petit na butu. Suka aozonga na ndako na ye. Atikali ko bala oti. Tozoyi bateke ko bima na basala nzamba to mana bango to ba malédiction. Sorti avec un serviteur de Dieu. Eza ozomi lokela bilake mabe. Biobi makana sangu. Yobi makana pasteur. Obi makana archi. Obi makana apôtre. Yeba tozomi lokela bilake mabe na nzoto na yo. Ba malédiction zo luka na nzoto. Okaze ke ngai nda poto sepelaka na nga. Sepelaka na yo. Article biotututi. Article malédiction. Article passe sans que yo yeba. Toujours qu'il y a des églises, au lieu de changer, la plupart sont des autres amis, qu'on soit dans la base. Mais moi, mon dimanche à quelle église? Moi, quand tu as dit que l'on a un sumo nazana. Na ke ko kitsana onda mwa masumu na ke kitsana onda mbenda mwa masumu na zuana. Ya yeba ko zo kitsana nda masumu yeba ko changer. Tant que zo kende tout ton église yeba ko changer. Respecte ton mari plus que ton pasteur. Passer à comme nzambe ten, toza ka na nzambe moko. Toi na nzambe moko. Balobi nzamba yo ka pasteur te. Nzamba yo ka pe yo. Okoma ba ko kende ko kilela ka passer bi makambu na yo ba charge na yo. Omona ande makambu e banaka. Obeteli masolo na suka ngo pe oyoki on pa mutu. Matobabi, confiez-vous aux serviteurs de Dieu, bien sûr. Mais qui est serviteur de Dieu? À qui je vais me confier? À qui n'a pas bisa makamnangai? À qui n'a pas bête lisolo nangai? À qui n'a pas bête lisolo nanga pour nous conseiller à malamu? Parce que ça n'a mutuno surtout ko bête lisolo nous conseiller à malamu. Et ça n'a mutuno support à qui conseille la pona yo a uchi conseille kobo na ye. Aya sa mili pona yo ko muna ke bila ke na maison. Yo mwenka ke na ke pas passer sa mili pona ngai na komi bien. Non. Komi bien te. Parce que au bila ke limabe. Na zo baté to komi na fin du bon tout komi na ni. Na zo baté to so kende wapi. To so kaliloba na nzambe to so kaliloba na nzambe te. To so lekisa tonto to so kende vuma koyoka nzambe. Bien aimé to tondi na l'église na biso. Na basango. Na lukala de mais salamaka sango bakange na basi mbali basi église. Et il n'a pas fait contenir une rigueur pour nous le bataka. Et c'est que baki misa mbangu akima baser mi balé ba soanelié ba soaneli sango. Et nakala makambo ezalaka te. Makambo pour yo kango ezalaka te. Mais le soir batté na ba 2021 ou et comme nini. Fin du monde to nini. Pasteur abota na mosa batoni bala mwana na kufi. Mwana binu mwana apôtre. Badene tout ça badene banda kuna biso. Taka beglise na bat bazake belebe na bozo ka batno bazaka kuna bosa badene. La plupart bana bebe kuna bana yaba ibana yaba. Bana yaba to bombi pe trop. To bombi pe trop. La plupart dans os juger batouté maintenant on le baka comme ça tout ça. Et ça m'a comme ça la passe.
Iza makambo izo komela biso na suka na ngona obeta lisolo ya ngai o ekomela ngai pona yeba ko fortifier ba sœur ebelito zwa mayele. Pasteur aza nzambe te, aza mutu okola yo. Balobi homme de Dieu. Homme ça veut dire azana ki homme katina ye, azana pe ki monde ki die katina ye. Eza na temps musupa ko kosa makampe o muyo kanzo nzamba lo banzamba lobi te sentiment nzoto na ende lobi. Ba sentiment na ende lobi. Makambu na ende lobi mais po ayeba ko maskango, ayeba ko lambango, alobi nzamba lobi. Nzamba lobi te yende mutu alobi. Nzamba lobi te. Mais ce qui yo oza au fait ce qui yo oza na bonzambe te katina yo. Oyebi makambo okoka ko discerner makambo ya lobi. On dit maka amen nzamba lobi. Alors que nzamba lobi te ba sentiment nende lobi. To so kumba mana loyenge pour rien. To so kumba mana makambo buzoba pour rien. Pour na ba sentiment zanga tina. Yaya zwa maileko. Yaya zonga mutu. Zonga mutu. Na obeta liso na ngai. Oiza ki sona kumba makina sentiment nde lo na ibite sona za wapi. Sona kumba mana loyenge nde na ibite sona za wapi. Ezaki na église moko na bande ko sambela na koloba kombo na ngote. Na église wana na na confiance à pasteur. Parce que ezaki petro ko sambeli sona ibite likambo aya o sambela na no so ba donc reportage moko na ABC pasteur ngabi donc reportage moko me ba bengi ngati na reportage wana na bike sambela nzambe nao asa quelque chose comme na reportage wana nzambe pe nzambe na epe asali esali que na se retrouver na mbumu na bengi pasteur na se na tala comme na kenda ki esili boye na buko ko kimemula mulai pona ana histoire musu na sima na na ebisi na bi na uti place na uti nzambe pa pamboli apesinga pe mbongo dim na yo pe zali na action de grâce na koza la reconnaissance na nzambe apesinga à travers le sang mona salaki na koza reconnaissance na nzambe apesinga à travers ye mabondeli na zo kitango sa na bike na babongo nyoso 10% d'être surtout par exemple sur 1 million de francs congolais 10% à 1 million de francs congolais 100 000 non na ye na expliquer na comme jour en l'église passer à boya mbanga qu'on appelle ça dim nanga na action de grâce pour na sa reconnaissance na onze ambassadeur kinga a le quoi boy c'est que lobi kaka a kozwango na zone na ndako et puis na lali tongo 6 heures de natala heure 6 heures donc on passer au luka tout va na ndako te to ke vana na salon parce que na place mo na telemilaka to combien de Bible aya azu Bible miselinga Bible makambo aloba pe komama na Bible onde za boye na lalaki zambala kisingai oye na mbongo mbopesinga mbongo na boy mbongo wana na bina ozo mbongo wana te il faut bakisa donc na pese exemple mbongo za kinde 500 000 dis ma 500 000 eza combien na bike yo sa jaba kaki so za 500 000 opesa dim combien opesa 50 000 na proposa ki 50 000 na 25 000 action de grâce de 75 000 fona pesa musala nzambe o tenga nzambala kisinga ebisinga ikyo opesa ngambongo wana te loka beta ki jambongo wana ma calcul aibi ke noko nazo ki 500 000 fona pesa 200 000 aya aibisinga nino nzamba ebisinga kyo eza bongo na line na loto ebisinga lobi nanga oyelinga mbongo na bikonzo mbongo wana te fo pesa nga boy atanga ngope na makomi na ye na suka ngwa sisinga papo sisi ngabi yo te akabiso 10 mes à combien 1/10 ya makambo ya eloko yo simbita 1/10 na ngai eza 50 000 action de grâce na buzoba nanga na raisonner bato 25 000 ça la 75 000 et ça na suka 75 000 yango na opesa yo soki oboyi na pesa papa mbiso moto ne pesa obi pasteur a changé ba données pasteur a changé ba données o te nzambe ndalo binga bi wana nzambe ta lobi nzoto nde lobi na bisi wana nzambe ta lobi nzoto nde elobi na tozwa maeleko to kende puna koyoka ko toujours kani na l'église nso ça que to bongo na ti isa ke pasteur a bisi olobi amen pasteur a ngala la lobi amen ya yim taza ko balala la nga o ba amen ndeni oza pindi ngoza mwasa libala ba science kaka yo na pasteur yo za mwana mwati ba ancien ba dans l'église ya basi ba ancienne o pasteur ko associé à travailler na bango je me souviens ba balanda ka exemple malamu na ba musulman
so baningi basunga mwana mwasi soki basambelela ye bakoluka mwana moko ya mwasi lisusu baye batie pembeni soki bana mibali bakozala wana mwana mwasi wana aza lokola aluka moto aza nani na bango fo bazala na mwana mwasi. Mais biso ba chrétien pourquoi yo oza mwana mwasi na mwana mobali bokangami na chambre bozosala prière nini bozosala prière nini bozosala oyo eza ke fo bosala kaka bino mibali apesa yo makomini ezolobaki fo bosala kaka bongo. C'est ce qui se passe dans nos églises. C'est ce qui se passe dans l'église na biso. Ezala toloba na ba chrétien. Yango makambo ezoleka na l'église. Et ça la passe et ça mabe parce que basi ebele to komi na bana oyo baza bana mibali na biso te. To komi na bana oyo tozwa ki libanda. To komi na bana oyo pasteur alala na mwasi oke kosela mobali na ozeli. To sa ba adene, to so ba netu bono sa ba adene. Komi mabe. Même voir même basango omona sango bafi ba oswanela ye bafi bazoswanele ko ngai na sango na soko meki asinya nini ya kobala te yo tro oswanelele nini musu pesa biso basi to obana na zaka place moko boye na fi moko to ebana e fi wana kenda ke église wana parce que yebi passion za célibataire abina ke ne passion na tanga katala ngai ezo passer atala na epe mais yo mo ke ko bandela ye nous les femmes les filles d'aujourd'hui, tozo bomamboka, boka zo kufa. L'issue côté qui à travers moi si d'attend au père comme bomamboka. Tout changé, habillement na biso za comment. Toujours là ta comment. Pour nous recevoir bala mbala ba ko baby sa ba ida ba moi bala ba mena ba bu ne muso ba ba ke mana traîner ndako. Oyo baby ça est sous mémoire. Non, tout changé. Tout ça là-bas, oui, c'était. Le quoi là, y a lobby, aza homme de Dieu. Le quoi y a lobby, avant d'arranger Nzambe, sika moko. Donc y a ça la kalisumite. Oh, ka y a lobby yangoana. Deuxième lisolo ezani. Car en église moko, bandai kusambela. Na la na lotindo to amabe. Nazo partager on a ba sœur, nazo partager on a bandeko basi to zo mayele. To ba ete makambo ebele zo leka na l'église na biso za makambo ezo boma mboka eza makambo ya malamu te. Na lai na loti mama moko mukolo ndika biminga na ndoto. Abi fona ki ko partager ngo pa pasteur. Na ke na partager ngo pa pasteur. Na komi na partager ngo pa pasteur, pasteur alobi nini il faut asalanga service. Makamba service o na l'église. Service on ko sala nga futu za ka biso mibale. Fuba za la ka bango mibale pe za biso na ngati. Na nga comme ça on ya ndeti ka ya ngai. Fuba za la ka bango mibale. La fille a betela nga lisolo o na oka monter ma passe. Bakei faut ya na minuit. Fille a okika minuit akini na minuit nga na okei na ngati. Passer à mon café à zoki n'était à comme traumatisé ou ce que était nzambe na loba ki bongo nzambe na sola ki boyo comment on cause na nzamba batu makabu yo mo ba sentiment nzoto non de saluer comme nzamba batute jusqu'à ce que la fille a accepté ba kena cher place baté la kana cher yango ba kumba cher a lelo komi ya kobeba la fille a accueilli au kendaki abitikana kende kozala kaka po nzamba lobi ya kozala likambo na sentiment te po sentiment nzoto ya pasteur lobi fille andimi akei na cher puis babandi longole bilamba pa pasteur puis atikali nuit te meni pasteur azwi misapina maboko atie huile d'olive abandi kokotisa na sexe ya mwana mwasi. Yaya, likambo na oloba la fille elle-même m'a dit ça. Abandi kokotisa na sexe ya mwasi. Abandi kokotisa na sexe ya mwasi. Par après, moi ça dit oh, elle a comment kokotisa mbo, a comment sentir que pasteur a changé attitude. Neti a komi kokoma na ba sentiment. Moi na mwasi pe a komi kokoma na ba sentiment. Po eza nzoto. Abandi ko simba pasteur na parti na intime. Pasteur azolobani soki molimo nzambe tindio simba. La fille a simbi, pasteur a komi excité,
Alfi alongoli pasteur kilos, pasteur a commis excité jusqu'à ce que pasteur alingi akota na ndota moti mosabi pasteur. O moli mwanzambe le ba coucher na epo mili mwabelo. Yaya. Tina niveau wana jamais na koma. Nebisi ya uti okoma kina niveau wana pona nini. Abitenga na bandeka kota na eba soki nini kaka alingaki asala nga yango na lingaki na yeku batukuma kina suka. Tusumuna na so eba te fin du monde to ezali. Eza makambo ezo sungati. Eza makambo eza mabe makasi. Eza makambo ezo sungati. Le jeune fito changer façon na biso ya kosala. Toto na l'église bien sûr mais to ke na église te pona relaxa kabelo, pona relaxa liputa sika, pona relaxa make-up sika, pona relaxa ninyola tia sika, to ke na église pona koyoka. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend là, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on entend, c'est la sottise à pasteur. Ce qu'on entend, c'est la bêtise qui va passer par au-dessus de la biso. Tous les maïles, tous les gens qui tous savent que vous n'avez pas d'église à biso. Tous les gens qui vous n'avez pas d'église à biso. Le cause est que bal aux humains nous battent qui s'y mobile. On dirait que moi nazali moi n'importe. Mon Dieu secret bimi. Nous avons comment vous savez n'a pas ça. Secret bimi moi na kufi secret bimi nini moi na apôtre. Hein, et ça m'a bien makasi. To banga nzambe, to banga nzambe, to banga nzambe. Merci na les bons chez nous qui est belé. Nous sommes à étendre que na bino ça quand on a de sensibiliser les mamans, les jeunes filles, ba na biso amiki to sensibiliser bango pour ba kozwa mail na bekisa biso to mona ba passer ba nzambe te pour baza nzambe azamu lokola yo akupi ko akopi ko tengama zongisa na nzela yo ba papa e ote papa e boete papa ngala yo yebisa kabiso boete siko yo moko lingo sala ngonde nini ko sala biso bien. Merci na ba oya nga ba vrai hein. Merci na Rico Kwediaba, merci na Roli Wakala, merci na Momi Hortavi, merci na papa la ngai papa Crispin Toto, merci na Bertoni, merci na Bertoni depuis Kinshasa, babi petit frère ya Fachi Béton, merci na mon grand frère chéri, bienvenue Ngangou, merci na Kevin Nganga, mes condoléances na famille Ngango ba perda ki maman la bango être cher, et ba perda ki merci na bino, et ben matanga ezole kakala mingi matanga wana et les kanandenge ya malamu, merci na bino nyonso o bolanda ki biso de partout, boza ebele partout nyonso boza na monde entier, bo s'abonner na compte na biso ya Marinon Zebo TV, compte mungu a réaliser ka biso bo s'abonner kaka na Marinon Zebo TV. Marinon Zebo TV pour na servir pour nous servir bino na temps réel, nous servir bino na temps nyonso, nous servir bino monde so na posa na biso. Merci na Rico Kwediaba, merci na Roli Wakala, merci na Gift Mbuku leki na ngamoko. Gift Mbuku balobi o Gift Mbuku aleli Gift Mbuku lelo ya mokolo na o lelo eza mokolo na. Merci na Ibrahim Bertoni depuis Kinshasa, merci na bino no so bozaki ebelende to lobi karabo s'abonner ebele, to na posa bo s'abonner ebele. Toi na Instagram, toi na WhatsApp, na numéro na biso za affiché na bas écran, au bengi biso soit au komeli biso na WhatsApp, au komona biso, au komeli biso na TikTok, na numéro kaka @Marinon Zebo, au komona biso na Twitter, au komona biso pe na Facebook pe ba compte biso exactement ebele bo s'abonner, beau s'abonner ebele et ko ça la biso bien. Merci, plaisir de vous retrouver prochainement. Bye.